Mbote fidèle internaute ya Tindika Télévision, c'est votre humble servante Sephora Kings au message toujours koyamba. Na betanomike na bino bisika lo soba songo na biso mesana kokutana la bino. Merci pour la fidélité à cause à brancher pe scotcher na Tindika Télévision. Bon continuer ko s'abonner massivement, bon partager, bon liker, bon consommer vraiment ma vidéo et comme ça la kitoko makasi ba remerciement na ngai pe ba mbote na ngai toujours na ba boss na ngai papi Kelina Rifin qui sombe sans oublier bato ba soutenir ngai mon vieux Lucas stage Jésus na 4 à Londres, mon vieux Rabaka Songo na France, mon vrai Dimbu na kati à Londres, mon vieux Guy le Parisien à Londres, la bosse noté mon vieux Guy le Parisien, la bosse sous-souté, ba igno sur le message pour soutenir nga papa Damas Balambu à Londres. Donc fidèle internaute to kiti a na victoire et suko to ko zo ba réaction, ya bande ko topé ya peuple congolais o bazwami a sur makambo etali rentrée scolaire na makambo etali ram to ko zo intervention topé ba réaction, ya ba imboka topé ba peuple congolais pour la makambo ezali ko sala matope o ezali ko leka na kati ya mboka na biso to moni bele bien rentrée scolaire et sili ko salama mais constat ezali ete bana bazali ko bala nyonso te la plupart bala nyonso te basili ko zonga classe to zone zo mo ba intervention ya batu et puis to resola si makambo ezali ya ram parce que ezali ko sala pasi bande ko bazali ko lela ba kotia mutu rose la mo 500 francs de crédit boye ram maroya ya kati yango donc boko tio ko zo ba réaction bande ko ndenge to zali awa na place victoire et sikoyo to kutanaka ba commune nyonso ba kutanaka do ba tebele to pe ba marambebele le kaka a on a place to zali na victoire bon conseil ko mba image na kati Tindika suivez les images. Merci maman pour la rentrée scolaire. Bana bazongi ya solo mais bazongi ndenge bazalaka te. Tomoni bazongi timidement bazozonga bon na moni semaine prochaine nde bana ba okota classe bien. Nete za bandeli tozon dimakaka oyo ezali oyo ezomona noyo et puis mouvement penze ezomona tizo ezola c'était que classe ekoti mais ekoti emonani ke ekoti mais ekoti ndenge ezalaka na ndenge nango te te maman pardon pour likambo etali ram il faut baluka moyen yake toboyi taxe na bango te taxe na bango ezame baluka moyen nini bazo bazo kata biso ba unité iza muto ache 100 unité balongula ngo nyonso muto ache 50 unité balongula ngo nyonso vraiment wana ata le tango vraiment il faut battre likambo na bien. Chef de l'État azatata bana il faut raisonner bien il faut raisonner bien pour na likambo alongole biso taxe so alongole yango te mais bazo mesure nini mesure ya bien yake bazala kukata biso ata ndamu olia ke bakata ndenge bazo kata wana muto akoza ata na 500 francs ya chef initiative ya 500 francs balongole yango nyonso est-ce que vraiment muto na kozala bien ako sepela il faut baluka chef d'État yemo kwa luka solution ni na ko trouver pour na likambo. Merci maman. Pour la classe, tu mérites. On a Covid. Pour la classe, parce que vacances à moi à Pamba. C'est papa va se préparer des mariages que des aliments. Il faut bagailler banane. Mais tu es bigué. C'est maintenant tu banda. Bana nous sommes besoin de créer des salaires. Mais puis nous sommes dans la paix où il y a un besoin de parce que les autres gars nous bagailler tout pour la quantité. Donc mon épouse semaine où ils ont boy mais semaine où banda bana classe normal par rapport à babilo ko na somba mete pour so ga les gars to ko fi ga siko mais ko ate to fi va de la ga il faut tout de l'état à kadali kamboyo comprendre donc on va député ko mon qui passe ate tout de l'état à mon ayo kamawa on a biso pour anen il faut pas parce que ram ko taxa ngo ça combien tant de foot ango to calme. Zaki bakata kataka chaque jour non il faut balo baké to cheta que nata que 1000 francs 2000 francs bo fouti bo to calme zaki o chèque que dit il y a 3000 balé il y a 1000 balé ce que to futa ngondeni balo que ya taxe oui taxe ngo futa ngo bongo il faut peut-être que taxe ngo chako il y a 1000 il y a 2000 il y a 5000 to futa ta mo bo ce que s'il ce qui peut on est là bongo ce que to ya baké taxe ngo to futa ngondeni nan il faut que ce soit tout futa ngondeni parce que crédit j'ai 1000 francs bakati ya 500 bakati bango bazo kata bota la tête ko to sala nini il faut bango mo ba to taxe ngo futa ngonde ndeni o mo ne tana ba moto to so taxe mo bo chaque jour 500 et ben que chaque jour to ma taxe ça ya 500 francs ama ba ko ba ya ko ba ko ba ke na moment mo ko boye bo futa ta ke chaque téléphone 2000 francs wana moto ko cha 2000 francs bakati ngo moto pemi
Il y a des gens qui ont été unité, moi, il y a un sens de vraiment. Il faut que le chef de l'État, parce que l'Assemblée va quitter, l'Assemblée va quitter. Pour l'entrée scolaire, donc pour l'année 2021, ils ont passé. Ils ont passé pour l'année classe, Bakatia Kiango, en retard. Après le sous-soubaï, exiger les parents, il faut les 4, donc lundi, c'était hier, il faut sur la classe. Alors on a constaté vraiment Angela, donc il n'y a rien qui s'est fait. Pour Nanini, parce que bon, on a circulé. Alors, Makamongo qui est pour qu'il au commissabana. Donc, Makambo tozo kakuna bazolo baba gratuité maintenant ozo comme sur place c'est ça Makambo mususu. Non, gratuité donc gratuité pour na kotanga oui, mais au moyen de quelque chose. Parce que nga mutu nga moko akeya comme si moi na mebase nga embo. Moi c'est nga combien faut 30 000 francs. 30 000 francs souka bazo bango moko ba 25 000 francs. Yebisa ngai. Ezani. Toko mabi ba parents net biso ba parents. Toko mabi. Na mboko msala ngo to sala. Donc ezo simbati. Alors to senga pour na gouvernement il faut vraiment atala pena les kambo. Makambo ezo simbati. Alors c'est un peu ça. Non, Ram, il faut vraiment, ministre, il faut vraiment il faut vraiment se prendre. Qui t'a côté tout c'est pélaté. Donc Ram a zo 4 unités na ndemo kwa kusakanati. Maman tika na coach unité pour que non, sans unité 2000 francs, marché sans unité 2000 francs pour que non na benga mutu. Mais tant ko chaka boye mbala moko Ramazu. O cheka boye mbala moko Ramazu. Vous non maizani. Après ministre, écoute, on bon à l'eau, on va essayer de wapi. Bango baloba $5, so $7. Donc ces dollars, si les lots, pour n'anga donner un bata $20, donc pour n'anga raman. Na lembi ou dans la benga en soute. Donc moi je suis yo tche unité pour na benga. Mais n'anga na tchaka sous unité, parce que na lembi. Vraiment pour na ram ministre, il faut vraiment donc à ça la prison. Parce que tout le monde a ça qui moibi. Ça qui moibi, oui. Et ça qui m'a dit, tu comprendre, ces dollars, si les lots, ces dollars, et ça, Nina. Donc, le chef de l'État par rapport à la situation de la scolaire dans en fait, le chef de l'État, je sais que non, Azana Moussale Belé au Sala, tellement Congo est à mon nez. Mais, côté là, côté mon côté. Dans la paix, parce que yo moko lo baï que non, peuple d'abord. Mais tous vivre en côté, tous mon en côté. Tous mon en côté, donc to lembi. Na comprendre te ceux peuple ils à côté moko boye, ceux qui ba 10e, ceux qui ba wapi, ceux qui ba wapi donc ne ba toi il faut bango pour que non ba se réjouir pour na makambo pour na Congo. Mais ça ils côté parce que yo lo baï bongoti. Tant à la peine à vidéo, le bas qui dit na makamozo sale ma peine les loyo. Donc tout le bas peine non, il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a, oui, merci, je vous en prie. La rentrée scolaire est simbité parce que bah uniforme. Bon rentrée scolaire est zongi nango mais bah na ba zongi te parce que bah parents bah déclaré bah les lambons ezate. Vacances c'est sali moins. Ce que par rapport aux papa msuna ba futi bango te jusqu'à maintenant. So tali même ina 12h ah au mona bana ba ole kate. Net journal no eso na meka mona moko. Na mika mona moko. Donc esenga que non ba parents faut ba futa ma de façon que bana bazonga na circulation. To yebite so to otala ngo jusqu'à lundi o ezoya nde to kotala si s'agit que c'est vrai ezongi to. Te to sentir atteint ngamo na sentir atteint l'autre. Est-ce que mon attaque bana ba yungana ta makambo o etaliram mambo etaliram ya makambo enyokola biso depuis kale bandaki to mona ngo so to komi na fin du mois mon cha crédit 1000 francs toi 1000 francs toi ti o yako ça 10 000 toi après batiner le message. Donc vraiment pour na propos na ngo tozo yebate ça sert à quoi? C'est juste à quoi? To vraiment écouter la réseau to somme le bon crédit to fouter la sous na réseau na bango be to fouter la par rapport à sous-estimé. Ça tombe bien, échec total pour la rentrée scolaire. Parce que pendant le bangamo, nous enseignons en enseignement spécial. Nous avons eu un salaire en septembre. Un salaire en septembre. Nous avons eu lelo. Pendant que moi aussi j'ai des enfants, il faut que dans l'école. Mais
tant que salaire à septembre na to zo siko na mois otoza na ebité enseignant nini oya kozana courage pe sentiment akene ko tangisa mwana moninga pendant que ya yemoko mwana nanu te azongi vraiment échec total to senga na papa na biso ministre otoza na ye mais c'est excellence Tony en tout cas atia ba mécanisme o esengeli enseignant ba kota na ba droit na bango pour na kopesa forme na gratuité enseignement soki kaka négligence toujours remarqué na biso ba enseignant que moi je ne pense même pas gratuité enseignement ya chef de l'état et que ça forme to visionner que ça respecter vraiment au étaleli rentrée scolaire je vous dis maman journaliste échec total mutako sabisote. Merci maman. Dossier RAM koyo kaka RAM wana ezopesa kanda moko ya kosakana te yango lokola mwana ya mboka pe moko ya ba jeune combattant na kan luka nazali kokende ko interpeller ba député ya biso ya Lukunga surtout otoza bango na kati ya mabele vraiment tozo senga monsieur Kibasa na lombango alongola RAM te na RAM na yemutu tozana bango posate pe mbongo na biso ya mafia oyo esi azui tozana posa to mona yango e jouer rôle lokola ya lobaki RAM ezo soutenir gratuité enseignement pendant que na kata gratuité enseignement échec total enseignant tozo souffrir en tout cas maman nanga tozo linga solution na kopeso ndakisa moko na quelque part kopesa mutu soin parce que pas enseignant je suis aussi corps médical na ke kopesa mutu soin ndeko azotambola tazomona passe mobali azate il faut basomba bakisi et sengi biso to benga mobali atina mbongo na MP to somba bakisi mutu azobela bimisi 500 francs to tie crédit na Vodacom ramazu yango nyonso mutu alinga kufa pour rama yibinga crédit nanga donc monsieur Kibasa soki azongi na poste wana za en tout cas ba député nyonso na kolandisa malande komboso ba komona biso na bandaku na bango donc soki monsieur Kibasa tikali ba député nationaux ba komona biso mutu na kata ndaku surtout ya Lukunga surtout ya Kaluka oyo ako oser batika Kibasa baye bake biso na bandaku na bango baola la pongite. Merci maman. Mwana mboka mbote ndeko mwana mboka tozali kolobela bango metali rentrée scolaire pona yo mutozwami tozali na place ezali place moko ezali batebele bakutana tozali na victoire ozali komona évolution ya rentrée scolaire ndenge pour évolution rentrée scolaire tozomona ngo mwa mbilinga tomona ba a semaine oyo bana vraiment bakoti mingi te tomona va bana bazoke classe ebele te tomona mwa ndambo bana kande bazokendekende mais na babandi te tolinga totana na semaine prochaine totana ndene évolution ya mambo classe yango ekozala to ekozalaka boye to ekozala boye mpo bapara bazodéclare biso toza bachauffeur tobulaka soki rentrée scolaire eboye tomona vraiment ke nzela ekomaka mobulu bana bakenda mais ezaka nde ezalaki wana eloko echange eza nango te tomonaka ke makambo yango nano ebandi nano te bien nano ebandi vraiment bien te nde toza na kati ya komona tozela na semaine ezoya totana so ezala ndenge nini. Mais ce qui basa tozoyeba te soki phénomène eza ndenge nini soki aza mutu ya ndenge nini mokonzi ya mboka alobi mpona gratuité enseignement bana bakofuta eloko te ye alobi RAM ezosoutenir gratuité d'enseignement se wana batika na bango nde tinga na tshombo na nga batyelinga 1525 unité 100 unité eza na combien na 2000 francs lokola eza so bavola ba 30 000 quelque wana eza lokolo ofuta no bana classe mais nga natangisa mwana te siko na osoutenir yango ndenge nini mais Kibasa tayo moko nga natangisaka mwana te so crédit nango ozokende nango wapi yebake na otya pe crédit lisusu te na otya te balie parama na otya nanga te maman mais Kibasa vraiment pardon vraiment sozokoka na te oyeno pe po oyibaka okende no kaka po tobike Congo musala na bino ekoma bongo oyibi okei tala pardon vraiment so wana na poso okende so za commerce ke ça no commerce sika no ba makambo bato maele balandela yango po tomona ke yo pe oyeno ka koyiba so mesana koyiba zonga to na bilo na bino yibaka no boye so mesana koyiba pa na bino yiba mais na mambo tali rama tikela biso vraiment zongi sele biso ba crédit na biso so lie wana on prend zongi sele biso ba crédit pardon vraiment mais Kibasa
soza kibasa et pardon soki ça crédit maman révolution à rentrée scolaire ya nango bien ma bolimisanga na muke mama tozo souffrir makasi neti nga boye malgré na délai qui on a supporté la sima pour la minerval mais tozo kemba na makasi da misusu bana na mboka na bandundu mais moi ko benga bango te na bano sala téléphone mais bandara mwana bano katanga unité donc to souffrir boye to sala boye bambouteillage nanu bana moto nanu baleki na nebele classement na classé bango ça teta to la victoire tozo kemba fort to ebité na ba rantango neti ba petit banda ba saki ba to sala ba etc to sala ba résultat ngoti lelo so bimaka te bon to ebité na ba rentrer oyo ba kaesha ba embouteillage donc na bana ba moto moi kutu ya ko sala otema esa te to ebité yango to sengi na mokonza mboka vraiment batala makambo oyo bien to so ba diplôme belé mais ba misale esa te neti ya to diplômé to za so ba combien 4 personnes chez biso moi ko tanga esa te place ko kende o sala demande esa te ba diplôme vanda ezo bakisa makaka to ebité na suka nde to sala noso de pesi na mokonza mboka vraiment batela biso mamaram wana mère nde na boku téléphone nga na tala su unité te donc to ebité ministre à télé communication wana aye ba réaliser ba carte vraiment mamaram wana et puis ba réduire bana ba moto ba embouteillage le kito mère surtout na victoire moi kuta ko bombe kutu mutu keza te tala kaka yo moko so mona ndenge ba embouteillage ça to ebité so to sala ndenge to sengi na mokonza mboka ba renouveler classe banda et puis balukela biso ba place ba biso to sisa liboso to kotana po baleki ba ya na sima ta a D6 mais na so bombe marai na komi D6 mubimba na osala marai ça quoi musique otema osala les atema to souffrir makasi makambo ram wana ezopesa pasi mingi tozoyeba te ram yango nanu boye soki signification nango nano elobi nini tozoyeba te na bataxe yango tozofuta mboka na biso ekomi on dirait toza bapaya mboka yango ekomi on dirait eza nde ya bato mosusu ekoma kaka oyo abimeli kaka na kwena ye boye o te ngai boye rame yango nde koloba nini eza rame duplicate ya bapapie oyo rame nini yango obi eza rame mpona kokata bato mpona vi na pasi oyo tozomona eza na biso bato ya moto awa rentrée scolaire yango ezongi awa boye ngai naza na bana mitano awa boye donc pasi mutu ezoswanga moye eza te barame kote oyo omeka kotiata mwa crédit yango boye mpo osolola ata na directeur oyebisa ekeno na mbongo lokola bana na biso baza na basecondaire keno nafuta mwa ndambu ezosimba te rame mpe koto ezokata bacrédit siko tokosala nini mboka yango totikela yango banani eloko biso tokosenga na chef de l'état biso toza bapopulation na ye biso toza bapopulation na ye toza na bozwi te toza na makoki te bayokela biso balongolelaka biso bamakambo mosusu neti ya barame wana ya mibale mpe lisusu toboyi te bakangaka gombe mpo na confinement alobi moto ekoki koleka kuna te eza mpo na confinement mais lelo etikala neti kope ya bapolisier moto so bakangi bazosengela yango $100 mais so bakangi mutuka meme na mauvais stationnement bazosengela yango 10 000 francs kope koma ondire kaka ya moto neti biso bato ya moto mpenza tomoni pasi mokonzi atalela mpe biso makambo oyo merci mama. Selon ngai moi mouvement na ya rentrée scolaire nde ezalaka ezongi na mouvement te selo badate oyo ezalaka ya rentrée scolaire lokola ebouge nango tokomi ti ane ekomosila ntina ba 10e mois 9e mois kozonga ekomi lisusu ka pasi yango wana sikoyo bamouvement ezalaki bien te yango wana to comprendre ka conjoncture ya mboka eloko mosusu toyebaka ke na kati ya province Kinshasa nde babandaka proclamation ya bana 6e avant mais awa toyoka ba sous-section ke babandi déjà na ba province mais awa baproclame te sikoyo toyeba te au juste eza nini problème ya rami eloko ya rami wana tozoyoka ngo mpe lisusu ke eza mokonzi moko nde asali mpo bakataka biso binite na chaque sim ko mokonzi yango toyeba te mbongo na biso ya binite azokata biso azokende nango wapi yango biso toyeba te towana kanda na eloko wana vraiment towana mesha biso tosouffrir makasi ndi ntangila mema wani mbisimba bimpa menemena wa entrée scolaire puisque teto bon estudiar na batu mabana muito lasa kutwajila jitu kudia malo ba mbalonga kabidi bato kabika la mubimpa memena tujitu sanga na bibikol
bon malo ato tutangela makwabo nga dibana betu bikala batwenzela malo eto amioto mbamba ni moto ka wedi mukomba kadi tutumana mioto idi mukomba kabenda bayenza bwalo nene bako nenze bo badi bemana nungwe badi bakukwata makota dia mu $100 mwina $100 tuto antebeshi est-ce que udu fika mu kesa ka ambula mataji ani eshuja na mompaye mwa ba policier ne ba chef babo na nguto to antomba ni mbula mataji udu kumpalanja tangela china chintwachi bo ba policier badi ni apu mioto mbabenza na ya mu mukomba benda bakwata bantu bakwa benda baba kengeshi nangu binti byabwina nangu toto antu lomba kudi bamfumbani banshi batangela chenselo acheske chenselo chiri mwakala chimpa menemenani kachana chitisanga chata makambo etali ram ndenge zokata biso ba credit bon chintwachi chiji chanyi chitugemesha bikola menemen tetu tutu hatula tukutatu tutukesa tusumba inite bwani tukala twakulanga nayi ni bana bet wele inite ya 1000 francs nungweo utala mu chamu chebo mutoka mu chi ni te am nangu tutani tuke machinto achi chitunyingala je toma nene bafum kanena bamona ku chinto echani balo echi nchenza bu traka seri batuenza teto ba population babwina badi makala hani mahen nangu chochachi kibalukai chichi chitunyingala je bikola mena mama ndeko bana ndiko mama suka ya botamboli na biso esika izomeki biso a na victoire esiko toyaki kozwa ba réaction ya peuple congolais to pe ya baimboka pona makambo etali rentrée scolaire et puis na makambo etali ram je crois bien bino bozu ba intervention to pe ba réaction to pe maloba ya baimboka ndenge basili ko intervenir pona makambo ezali ko pesa bango pasi je crois bien vraiment chef de l'état to tata ekola kozwa vraiment solution to ko lukoa abondisa pona makambo etali ram to pe na makambo etali rentrée scolaire. Donc, en passant dans pesa mbote na maman na ngai parce ça donne à bota ngai merci na bino bon continuer qu'on a branché pes côté na Tindika télévision merci na chaque fois ça toujours wana Max de la réalisation quand on va vraiment se revoir la prochaine numéro bon continuer qu'on s'abonner bon partager bon liker tout le monde en balasima ciao ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.